Est-ce que Wario l'équipe les intimes? Wario l'équipe les formidables. Wario l'équipe les originaux. Wario l'équipe au na wenge. Wario babimi lobby ah on a sima wa babimia. Ndema malonge zate. Héritier ndema malonge zate. Ndema malonge zate. Base la générique na sebi ma mikolo yo. D'accord c'est Missé Kingwe Bukana, Missé ma bé, faux chanteur un imbécile. D'accord c'est un truc de ouf. Voilà, fidèles internautes et des beaux artistes, que vous allez partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre. Parce que Bolinga, votre humble présentatrice, Grace Mako, l'autre m'appelait la bouche électrique de la presse congolaise, Kinshasa Tozaka, Kababi Aba, Mekate, comme il dit, tendresse, il dit Binga. Donc, Tozaka, en cadre à boulot, vraiment, Kinshasa Ngaliema, Toyo Yambelabino, Muto Bolinga, Mingi, Tombo Monake déjà, à ça la bino Sengo, celui qu'on appelle Nyamakor, Babi Soda. Donc il y a maison mère, il y a Wera Igwe Makanda, donc Nyamakor. Déjà nabi ke bana maison mère bo sepel ba wengemen ba les fidèles ba les amis de Weranson banzo boza tellement ibelé au bolinga ka Weranson orchestre na mobimba. Mais avant d'abord on a présenté bino invité nanga lelo, je présente mes salutations na ba Oyangala, j'ai dit un grand merci à numéro 1 des Beaux-Arts TV, c'est lui qu'on appelle Papi Kelly, bon séjour à Kinshasa, un grand merci à toi, Hilaire Clac Serpent, un grand merci à toi, Grace Parker, ma concert, et à Junior, garçon suisse, un grand merci à Jires qui l'ont au bras d'or derrière la caméra, ainsi qu'à Bato Nyostu Balinganga, Viron Zambijika qui sont autrement appelé l'artiste à plusieurs styles. Je vous présente déjà mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Nyamaka. Ouais, bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Grâce, non, c'est Grâce, non? Grâce Makola, oui. Grâce Makola, ouais, ok. Ouais. Un mot d'abord, on a battu la biso. Ouais, mon abattu la biso, on remercie toujours les big boss, le roi de la forêt, mon compte Zamboka depuis l'Europe, à la tournée en Europe. Maintenant, on a un poteau, on a profité, oh, couvre-feu. À mon niveau, on a un poteau, confinement. Maintenant, c'est là où on a comment on va profiter. On a pas confinement, couvre-feu, à Zotamboula, Europe, Mobimba. Azo ke nokotala ba fanatique na ye aotala ba fano ba sepelisaka ye ba fano ba sala ke yile loza la weranson azo tambola partout na ba prière ya bokasi ya prière ya maman Sylvie ma pata ma pasteur ndi yango zo mona wenge tozo vivre toza moni nya makara bonne santé garçon véhiculé tala kaka tu sais belete mutu kande makala tu sais que belete partout même oyo na ba chroniqueur ba libanda oyo na ba wapi tu sais belete et belete et de belete maison mère ils la seule orchestre oyo au monarque sans président Wengeza où on son que vacances Wengeza tout ça bien toujours répété mais que me konzamboka lobi couvre-feu 21h to banda rep 12h30 rep ko banda 12h30 ti 20h to ka ti rep bakozonga ata 19h to banoka ata 17h to kata wana bokisko idée bien to par rapport idam konzamboka nazo comment to banda 12h 19h to kati na biso rep pona ko tosa mibe ko konzamboka parce que wenge musique les orchestres et ambassadeur de la paix les orchestres quand et kamamara na mona mboka wera so ambassadeur à paix ambassadeur à Croix-Rouge faut qu'on respecter mibeko faut qu'on respecte les gestes de barrière aux hommes na kashine nazo banga mamususu pesa ki soki chroniqueur moko bisu kuno ko loba susu bwa naza la tête donc je suis père donc naza ba père nazo banga wenge tout ça bien toujours travailler toujours bosser vous avez une image répétition chaque jour tout répéter donc tout évolue comment répéter chaque jour tout répéter mercredi jeudi vendredi mais deux jours passés aux aki nandia ouais tout ça na générique tout préparer générique à Sika aux en décembre ah ouais bobina ubine bozwa mama na générique ya kosakana te wana yemoko big boss akosa na pote surtout kosa na kini ya solo ezalo kwa orchestre musudu ceux qui présent na bango zate basi fongola bakangi posi kuté bakangi fongola ko te basi confinement ceux qui présente parce que biso na wenge to rasa confinement to la déconfiner na mama musique to so bosser na absence ya boss ceux qui boss abina roya tina janvier tina mai akutaka wenge to ça bien
tona bapika ko sebunda za wana nyama corps za wana maître ninja za wana baya maoba za wana bato zebeli ba travail d'autres pichu musunga za wana CG katakata za wana donc tout le monde za mutazanga zati générique na bino bo préparer combo nango ezali ay bozongo donc mbanga pasi ya bozongo surprise ya bokozwa yango obligé bokozwa bazozela bayebi kanga na kosaka te na ba vérité venanga roger ndonga le colonisateur de l'équipe Europe tout na mbongo ana mbongo de Europe mobimba donc sokozaka na mbongo na Europe sokozaka na mbongo na Europe de l'équipe c'est roger ndonga le colonisateur ana mbongo belé golf isola machine à voter na makorto ya wana par rapport ya idée ya chef de l'état ya couvre-feu oyo bato be bazo déclarer yo bimboka na biso pour na transport embouteillage aussi on parle ba mama echangu na zandu batondi na gambela batondi na ida batondi ya bumbu ya selembo do ba place ezake mutakanga ma mingi na embouteillage par rapport ya idée o mokonza mboka quant à toi Nyamakor, Simba pour battre Simba. Mais tant que couvre-feu de ça, donc il faut éviter le retard. Souvent, tu vois, j'en ai payé étranger au moins à 21h juste, parce que la barrière na banzela, on va payer étranger à bon. On va payer Afrique au Tokyo, on a ce temps au monde. Moi, ben à 21h30 parce que barrière na banzela, moi on les kezati. Donc on les kati, avant les gars faut se présenter. Aux anani. Vous avez né mambo ça mon mboka na biso. Tant que mokonza mboka bige couvre-feu faut que tosa miboka mokonza mboka babi faut kata misala 16h30 yokati musala 18h la police ekanga yo ba obeto fimbu uta na suna ba pusa benga ba ujana ba kunyata openda ba beti yo oh général songa za mabe général za mabete mokonza mboka pesi ordre à le général soit tindi belement na terrain la ville est calme mais c'est Sylvano Kasongo la ville est tranquille mon général Christian, garde républicaine, général Elvis, les gens pires national, Souka. Mon colonel Blaise. Mon major Timothée Kakouji, major Popol Botel, son aéroport Angile, major Charlie Pekrim, colonel Blaise, major Landou. Mon colonel, mon pépé, Botel Abisso, Naza. En tout cas, maintenant pour na ba maman ba ezalaka que ailleurs côté carton sous journée mobimba te qui tabi que moi 16h 17h ratarate entre temps da musika mokonza mboka lobby 17h30 mututu nanda soko bimili bando kosani okozwa fimbu basoda la biso pe oyebi ke okuta na fimbu le roi général Sylvano Kasongo ko samba mabe eza bien pona ko éduquer moi muke yebika ko zamboka munene faut contrôler ça la chaque jour tant que ba contrôler mboka nous omona ba makambe ko sala bien omona mama betu aussi là o ba kuluna depuis général Kasongo ya na ville o kuluna ya souté en plus pe aza le seul général o atindi ba kuluna ba kende ko tanga apesi ba kuluna misala kuluna comme olona loso mutebi ko chabo akomo olona loso te azolona loso soko za spécialiste ko kata mutu loboko kata ndete na zamba omona vrai général asala musala kitoko général Sylvano Kasongo la ville est calme ceux qui ont moni aux mbeba te police kango na 18h30 fundaye benganga no benga général bango ne babi à partir à 21h juste toi ça sous bana te bango ko mona mutakokisi ceux qui pour moni pe policier ko kangayo ça na cachinete pe kangaye mes amis bégout oh mes amis bégout soda maison mère oh attention à la wenge voilà eza makambo eza vraiment na kata okutani na Esther moi ça na la cachinete kangaye vraiment tozongi na kata maison mère kangaye les rois de la forêt formidable toujours bonne évolution il y a Zénith de Paris za kitoko 2021 ouais c'est bon to kende to kende ko beta ndule milulu ya tembe pe ya kafu toza ba sel jeune o bazo zela na monde génération formidable oh beaucoup de génération formidable biso ba masika baza on ba masika ba déplique wana ni lisusu ba opération d'encore pe bayaka business ko génération formidable toujours préparer makamba kitoko Zénith avec Big Boss, le roi de la forêt, vous allez bien makasi. Partout dans le monde, vous allez bien des malgré le confinement, mais bien siling. Et comme ils sont les bien faux,
Donc, aucun de sur place. Pour bien en ligne, comment tout le monde a réservé de la bien en ligne. Non bien. Couvre-feu au confinement, banga teti juin et kangabi. Te, au moni mundela chaka date pambate. Tant mundela chena jebi ke na je ma di aussi là. Parce que moi si ya wera ça m'a passé. A ko sambela na France ma di ko kima. Ma di ke na zi. Pour ka concert betama. Ma bata ko tida ma bonde limi kolo. Azo prier wap. Da bangomba ni za na États-Unis na Californie. Parce que mon a ba shiri no sa ba filmer. Yes que ba prière kuna. Là si ba Kim Kardashian ba kina. Yes que ça file que ko prier. Azo mata bangomba ya mangenge ngesko ya États-Unis na anglais. Oka vangwengi English, oka angweshi ngwani. Bangomba kuna. Oka pena ke ngomba ya ba chinois, sheng sheng shishan wala bangomba. Mapa to akende ko sambela prière de la nation. Azo benga na maladie na France, maladie ko bima na France. Tango wera sona ko beti mama concert. Zenichi de Paris ko beti ba ko belé ko sakanate. To bengi si batu na monde, tout le monde a koya kozala. Mutakozanga kozala te. En plus, le président Macron a avant le pouvoir, alors c'est la monnaie où est de Paris. À mon avis, depuis quand j'étais petit, on a président Macron, quand j'étais petit, à cette fois-ci, avant le pouvoir, on a la ouïra. La police à France a déclaré ouïra, il y a un nous avons besoin de immigrants, mais c'est un foyer de la c'est un partout. Mais yo lo ba après ouïra, mais yo biki 2021, l'orchestre est belé, bazar. Te, l'orchestre tout y a congé de banana ouïranson. Tous les cas de banana ouïranson. Avant bête concert, faut senga ouïranson permission. Ba wari banani. Baza bana miki na marambo yo ko sara bangote. Na bien, est-ce ba wari ba l'équipe les intimes? Ba wari ba l'équipe les formidables. Na bien. Ba wari ba l'équipe les originaux. Ba wari ba l'équipe solo na wenge. Ba wari babimi lobi ah on a sima wa babimia. Ba ou yebisa ba wari wana yebisa bango chroniqueur na bango. Yebisa bango nyama ko lobi bobimi na bino kaka lelo lobi ba wari. Parce que ba wera sonic baza ba député ba sénateur. Vous aurez entendu ba député ba sénateur ba les intimes ba les chanceliers ba les amis de ba les nzoyi ba les fidèles ba les nzoyi ba les originaux ba les formidables ya mbila nkolo bango tout wana siko baza siko yo sanga yo wario ba bimi na 2020 na 2019 mate wata ba bimi jaune na 2019 baza te na sa moninga nyamakor on confère na mamba TV na mamba musique ici ngana icône na sa yo ngana za icône ya musala o na za icône na za représentant na bino nyonso. Vous comprenez? Naza lokola président Sénat na bino. Comprendre? Première femme diplômée au monde. Azanani? Maria Montessori. Mais bien c'est. Donc après yende babiso ba mama ba koko banani ba yaka ne babiso peto ya. Nde yo po banda sko. Te ngasikoyo Zoro Mabiala. Zoro Mabiala siko nyamakor. Ponga na fruit ya Zoro Mabiala. Ya solo wana. Ngana fruit Mabiala. Yango to mona yena mwasi na mikolo pembeni ya wera nsona niveau libanda ko. Oh. Ba landala nde na basiyo. Ils mona ngo ba je bazana bango na Suisse. Bazaki tokwa ko sakana te. Omoni na mama musique yo ndenge kindaka bu na kilelo. Ba wari ba na bango lobia. Ba golo ba lobia. Ba spiritas ba na 2019. Vous comprenez? Mais ba lenzo ils bazalaka déjà, ba les intimes bazalaka déjà. Oh comment? Mais on a do loba nous c'est pourquoi? Loba. On parle de Zénith 2021. Na moni pe Fabregas coup de chapeau à d'autres sabanini ya de la forêt déjà. Ouais. Oh Fabregas hein? Ouais, merci maestro. Merci de la part de Weranson hein. C'est le directeur des cabinets de Wera qui parle. Merci Fabregas. Merci Baba Samsous. Maintenant, les autres parlent dernièrement na Utotala. Maman Junior. Il y a Ken Mpiana. Doit s'épeler là pour grâce à Fali pour prendre des concerts ils ont dit banda pour que vous mettez banu belé ba concert banda beta mati. Nebisayo pona bokechu akoma combattant na mboko simba na simba Weranson niti. Pas même misa simba Wera. Yango c'est là que ça boya combattant. Akoma pe ko bokechu atumbi drapeau. C'est grâce à Wera. Soit simba Wera te me bokechu yese bokechu na Congo. Moyibika nalanda te mama nakipate na mibali yo bazanga mbongwe wana atikita na tama tu munene bokechu muto ne paka juma
Nazoya. Balangwaka ba aussi. Nazoya malembe nazoya. Bo excusenga. Nana corona te mena toussé. Nana kashine ko banga te. Vous comprenez? On va bokechu te. Bokechu tanga bimi bokechu. Na komba wera. Bokecha boyi wenge beta na poto bokechu asali pe succès. Est-ce que na gilelo yo mona su bokechu? Na bien numéro 1 va combattre na Congo. A comme président de la République. C'est M. Fachi Béton. Aza parmi les combattants, parmi la diaspora. A commencé comme président de la République. Mais les combattants, si la gaz, ils sont gaz. Je ne porte pas de combattant. Beaucoup de combattants, petit. Combattant, na petit, na bouki ma colonne, kangiso. Mais beaucoup de gens qui sont bazara bien. Basolera bien. Beaucoup de gens qui sont basolera bien. Il y a Laurent Sokoko, il y a Laurent Musungu. Viens à Tony le prince Malette magique, m'tana mbongo akisi. Babinze mbukitoko eyoma. Baembeli Tony le prince pas Joël Imeka. Nze mwana na succès hein. Eyoma doyo kyango. Ha. Nze mwana babina ngo bina foka ngabina mère makasi. Donc le monde à gauche, le monde à droite, mère à côté na kati bobina. Donc père fait baluke tout makasi. Et bina mabongo eyoma. Baembeli Tony le prince. Wane zobina ma partout, atana chambre, atana balabala, atana boîte, atana terrasse, atana kata kare zobina ma. Et bon passer à mukuna. Et qui parate? Dasa mukuna zobina ma. Oh ya wape zobina ma tout. Zo qui pété. Et yoma, comment nzembo ze yoma. Bon ate comme mukuna na émission. Ngana bi yoma. Otuninga ka samukuna. Abimaki déjà. Ngana bi ma yoma yo mama mukuna. Singate comme mukuna. Et na sens là. Venanga qui makana qui Tony le prince. Nzembo ki toko. Ils ont cartonné. Tous ont disque d'or. Tous ont disque d'or, na formidable. Na formidable. Disque d'or. Oui, on a 3 disques d'or dans Ndaku. Et le salinga passe Marie-Paul a ekini mais tale longi ba Bujumbura, ba Ethiopie, ba Rwanda, ba Lisala, ba Gemena, hein. Avant de na poto sukola ma moto ti. Eh, wapi la sur l'armée moto na poto. Botune non. C'est Marie-Paul, tu sais pas acheter les Carolites. Tu mets les glycérines avec le puderme, tu sais pas. Aza muto choko, yebena aza bena muto choko ya kala depuis sa naissance. Pe na ba preuve tangible nenga banda choko. Ya solo. Abanda konani. Yé, série à top lemon. Ma foute bana comme ça uniforme jaune, top lemon. Yo sakane. Siko ayo comme na nini extra clair. Alors on extra clair comme na Caroline c'est Simbate. Siko Mikolo a bio plus, yango indisi. Vous comprenez bana babimi classe ya. Hein, l'avenir de demain. Ba le papier français qui toko. OK, une école musero na kitambo laiki bana lingala. Mais tel là cadre ba français. Oh, ba le français, babimi classe ba le français. Ero na bandal kitambo laiki ba le lingala. Mais moi l'anglais babimi classe ba français. Elle sait bien s'exprimer, elle parle bien. Vous avez mon ati. Mais ngali mabatu tu ba félicitarango babimi ça peut batu. Nin. Ngali ma. Te bimi sa mobutu na ngali mat. Facha bimi na ngali mat, Kabila ngali mat. Tika ye, laisse-lui. Il va aller bosser à l'école, il faut comprendre. Comprenez, chers internautes, académie. Ça se passe comme moi, ça se passe comme ça, comme une télé-réalité, ça se passe comme ça. Ouais. Ça se passe comme ça. Tu fais faire ça, tu enlèves. C'est de télé-réalité. Ça se passe comme ça. Merci de la confiance. Nalongo lesi nani? Ba misani alongwe. Adeba. Où à maison mère. Adeba. Toi la mission comme Adeba? Non, comment on s'est trompé? Nani? Oh oui, c'est le roi. Oh yo, comment on est nani? Ah bien longo likolo na yo. Likolo nyamako. Na wenge mission cholongwa. Te biso mission longwe te. To bengala kine ba mission ben poli, mission longwe te. Oh, Nabi
tel que ngai pouvoir ouer rançon appelle ça Nyamakor le directeur de cabinet ministre de la défense ministre intérieur nazo benga na migolo nde o benga niende ndeti ba auto ba kimi rep semaine ba suspension ba suspension et belé ba kimi ba rep oh zela koyoka tango na ko yela bango tango na ko yela bango comme makambo susu. Parlons d'abord makambo générique. Est-ce que de sambo ba générique ezebelenya te nazo senga na ba bandeko tout pe ba fanatique date ya le 18 non mon nzembo moko ko bima malonge zate boss diro fallait abio na bora le 18 nzembo malonge zate héritier nzembo malonge zate nzembo malonge zate base la générique na sebi ma mikolo yo base lango bientôt là base lango siko bango malonga te yo lingo yebisa bato ba otala bi ngape na beta le 18 le bina ko finga ba musicien mabe le 18 oh ba musicien ba bimisa ba nzembo le 18 ngape soki nzembo le be simbite na fingi yo mais batikela ngo mois de te jours 3 jours après tout ça na confinement baza na mawe baza na tout ça na confinement babi couvre-feu musique ba aussi la 20h na depuis tongo ti 13h ba cha musique nzambe na bar depuis 13h ti 17h ba cha musique a mindele ya biso ba na 20h ce qu'on a 20h da couvre-feu ba ni bar ça nini et kangama donc terre ko bango ko zala mingi te mais bino pe bobo kana bazo boire musique na tanga maladie tozo risque tozo bang épidémie j'ai peur de coronavirus. Seigneur pitié de moi Seigneur pitié de moi tozo na peur ya coronavirus ce que yo bi misi nzembu tobi na rumba na basi na babala ke bina na mosina ya coronavirus na biboya en plus basa kini bakoma azobeta na jeune koto na père moi 60 ans ce que père ngo 60 basa na politique agida corona kuna na bureau na ce que to suka ngape jeune garçon mai na makileza oyo apesa nga sanga et simbatin on a peur de coronavirus donc tokoyoka musique té le lobby de 18 musique peut ko bimate ngam na lobby le directeur de cabinet de la presse congolaise musique moko te ko bima lobby que personne ne bouge quoi que vous croyez quoi que vous fassiez ne faites pas ça chez vous musique ko bima lobby té drapeau c'est à kokita to comme dans 50 morts 200 cas mboko eza na crise mboko eza maladie coronavirus c'est côté bat bazo kufa bazo bela siko bat bazo kufa bazo bela yo la biso ke ona zo bimisa disque lobby to ka musique no kuna mta kufa na mama yemo to ka musique no lelo lobby disque moko te ko bima o fali o faire héritier ko bima te soke bimi na ko kata ba fiche na bango ma mère couper ko bima te na ko lukango bazaba na mikie ngana nane yokano Nyamakor ubanga ko mola te yoka ko mola bala kesi ba kama bazo boulé ou le Sénat ici c'est un gire ou comment c'est un gire comment papa Nyamakor on pesa ngano zo mabiala le fait moto rouge le fait zoro mabiala parlons un peu tout on a kana makambo loba il a monté bima musique y a été mokonza mbaka lobi coronavirus et pendant le 18 confinement couvre-feu ce que yo bimisa musique ndeni ebi ke loko eza bien beta mama iloni lo bien so ebimati ngano to zala na poto et ça la ngamawa na okela ka bana ngo ba mission mawe ba mission okela bango mawa ponga za kana wera son papa bon baza ko bana na ko papa leki na bango papa leka ba fali ba faire héritier bon yo mona ngam ta ba jé non ah yo bula ka fala ma ka la terre na maison mère abeta musique na carte tem de foulé za wera na maison mère oh naneni yo mona ka te fala asomaka blema na guya wera fali abeta musique na guya wera est-ce que mona ko fait ta musique ndombolo tiens fala binaka ale matikita zenga luketu poso na mbonda dendo ya party poso ya party on se comprend eza musique ezo mona on musique na bango ko se kakate
Bon, moi, il faut garder ça bien. Il faut bien la protéger. Vous comprenez? On m'a dit qu'il fallait y pour son ambonda. Allez, il y a parti. Bon, outil Golia. On peut se battre Golia, il y a parti. On est bon, c'est qu'à sécater. Bon, on va casser ma caméraman. Julien. Wendy, papa. Babi, demain déjà. On a souhaité déjà joyeux anniversaire d'abord. Joyeux anniversaire, comment on est? Wendy Kilongo, happy birthday, enjoy your day. Mbota maelamu. Oh, fête qui toko. Oh là là. Oui. Vous comprenez qu'elle, c'est Grâce, elle s'appelle Grâce. Grâce Kilongo. Grâce Makolo, ok. Grâce Makolo. Les gars, frère Makolo. Comment le roi frère voilà bébé gagné il y a un frère n'a makola oh est-ce qu'elle a m'dara la yé oh yéti qu'elle m'takala fa Clovis makola il m'a dit maliwa oh tchaka ba choko boye wana na bi je le connais très bien je le connais azaka pembe boye big boss alors yeri mani c'est ton soir biso wana musala nzambete azam musicien ate awa église nini azam musicien azam pasteur te ya kote yangai c'est un musicien azam musicien c'est un chanteur vous comprenez chanteur chrétien azala chanteur chrétien azala chanteur mokili etali ngati vous comprenez il y a un moment où c'est la mingi na passer Moïse Mbiye femme Kalambai basa ba passer boli ngoko bala te parce que baso boya ba fille azomo na kaso bali siko ba okwele botutu okwele moli même publicité okim ceux qui bonzambe mais maki Kalambai bala ki déjà ah siko bala bien sûr au moins basa na nzambe baso boya bala poni azomo na ko cha mwasi na ndako aina milimo mabe siko ngolo ba penyela ela ka milimo mabe na mama na ko belake mama na bula bongo yo mona penyela za mwasi nyama kore puta yake ba propos d'ailleurs ça n'engage que nyama kore pardon mais ça nous programme bien maison mère comment bon ouais toujours répéter mercredi jeudi pour na décalage à heure to ko bana 12h sur 17h 19h tout tiki pour na bana changu bazonga bana gitambo bazonga parce que wengeza orchestre 54 commune bana ngalie mapeneti bazonga ngala mwana king ngana fazer à Félix na fazer à Félix na Gentini na génération et pourquoi donc ngala bena mwana king ngala mwana comité ngana mwana king mwana provincial province king ya biso donc ceux qui donc 20 ceux qui yoza mwana bandel ngala mwana king na bien so 20h59 faut écouter l'autre na limeto ba ko ketinga na ndako génération na ipe kina olala boko tikanga no te David na olala ngana za partout oh merci beaucoup Nyamako au monde rani balbaka na top Congo boko tsana ndaka bakonzi ngala kota déjà ndaka bakonzi parce que il faut le gaba kota ndaka bakonzi Nyamako déjà kota leo na boka mutute exaucer ngama gladi ngama bana ki toko we ranso na bota bana malamu bana intelligente moi ça beti ba lauréat ba Lauriane abimi ba master azu ba mastering ba mastering balbaka suni azu na classe azu a réézu a 3 plus a 4 bezu a 5 bezu a 6 bezu tina a 7 bezu a 8 bezu a 9 bezu a 10 bezu côté ba Lauriane kolobati abeti ba master ba carte visa ba carte préparée tout a gagnant na classe azama yele makasi très intelligente mwana ya Weranson ba programme ya we oka bana ba musicien misusu comme on aimerait ko mater date de naissance habité mboka na habité bana ba musicien misusu tout na mwana Weranson botama wapi ken votre province Bandondo territoire Bolongo district Kwelu bana Weranson ma yele ce que ça retourne au Vandara wapi New York mboka na bino Californie votre résidence États-Unis votre président Macron c'est comme les nani votre nouveau président Joe Biden vous comprenez bana wera bazama yele makasi
kolanda fille wana te mutasali yako mabongo comme Arsenal pour munokolekaki makasi ale amelisi 10 litres mai ntandenga komi mikolo na 10 litres mai oleminga tokotelema babi bon séjour na vie nanga mwana Suède levé d'Aken na kina mwana ngalema solo on a fait nanga penda oti ba mikili anakin abisinga petit nanga ningo za na koli boke nanga feko comme d'Aken mwana Suède azoyoka yo soko kosenga parfum sengi soki short osengi sengi ningo parfum na short te bon séjour te bon retour akenda razongaka bato ba yoka soko pesi mutu bon séjour c'est que mutu azuna azido kisika ou bien bapesi likata mukanda libaya po ya kin siko vient nga d'Aken azaka na kin avant na la poto comprendre avant na la poto donc soko ki mutu passe avec traitement na poto soko ki libu passe avec na meli mon pêche na kilolo kwango na kongo bololo azam mesig. Merci beaucoup Nyama. Programme ya maison mère maître Mayele programme mouvement zaka ba consommer wenge ba consommer we ranson ba sala ba que c'est émission na ngapesa ki 45 minutes ata cameraman na Sénégal lembe a kotelema pour soliété dendo liété programme ezaka mercredi jeudi toujours répéter chaque mercredi jeudi à semaine ouais Mamik Palace na limité 14e mairie toujours répéter na flat toujours dans la samba solo masuba la samba ba chèque ba fazer ba kundela we ranson makasi na ba maki comment qu'on répéter na climatiseur ba cheli we ventilateur auto kate bon ça combien des années na maison mère na la samba ba beta we ranson kake ba chela we ranson ba kasonda ba tinela we ranson ba chikundu makufa raté azara toujours vivant les frère Patrice au prière on a soka ngabe ma passer j'ai mis ma moté ma boïka oh ma pâté pitié de moi ma passer assemblée la ponanga oh toi ma mère maman exaucée maman na Gladys oh Seigneur mon anniversaire na ngana osenga ka wira so na pesa ngama makola nani ya nani ya la Cosse mise kingwe bukana mise ma be faux chanteur un imbécile la Cosse c'est un truc de ouf. La cause est gigolo, la cause est imbécile. Ya mukolo ko tamukonza fila. La cause est imbécile. C'est un gigolo, la cause est imbécile. Et monsieur Kotele le mune pesa la cause pesa kanda makaji. Nakokana ye. Nakokana la cause. Yo legi la cause, legi na basa la cause. La cause abotaka bana ba sheke na ba fazer. Yes. Abokola ta mona ndako nete la cause. Bana la cause ba illettré ba miyibi. Ba fazer. La cause est un imbécile. Oh, Nsambe. Merci de jima patalinga makambo salate. Pour la mère Natiki. Ok, merci beaucoup, chers internautes, et comprenez trop bien. C'est lui qu'on appelle Nyamakor. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission, mais avant d'abord, na Pesabino suite à émission. Oh là, je dis un grand merci. Je présente mes dédicaces naba oyanga vraiment babi meilleur V. Naba cher abonné na bisognon surtout un meilleur V à toi ya Roger Ndonga les colonisateurs. Un grand merci à toi. C'est lui qu'on appelle comme ça, Ridita Mwamba, l'ennemi de la pauvreté. Un grand merci à toi, Adonis Papouya, Nzambe Amola, Babi Dibambo, Makwensi, Kwese Okomiwana déjà. Tony le Prince, Malette Magique. Gilles Dikando, le patron, les nazis, les secs. Gilles Dikando, Mouta parfait du verre. Oui, bien. Gilles Dikando, il y a Gilles. Il y a Gilles Dikando, président d'homme na Lille. Pourquoi président d'homme na Lille? Président d'homme na Lille. Président Bilankolo. Président Bilakolo. Golf qui sont la machine à voter. Allié pété. Rolia. Golf qui sont la machine à voter. Meilleur vœu. Boaka parfait Zola. Parfait Zola, meilleur vœu. Parfait d'hiver, voilà parfait Zola. Parfait Zola, voilà. Confère Moussa, les Parigola. Confère Moussa, les Parigola. Les Parigola. Donc,